tolingana Chantale ikwae seyo mina kufa seyo penga maluka na moto na leka kina fingi na nga moto te mama alangi alangi oyo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore sur la chaîne Koba Plus, chaîne Bino Moko, Oepe Sarabino, ma solo, Oepe Sarabino, ma minu sozo, les Karakati, à DSI Congo, ma kambutu, ba information, pour la bisotozana Tinako. Sabino Yango, c'est notre devoir, c'est notre tradition de vous informer. Merci. Nasima caméra, tozana Mike Molo poende mtakotinga nakatabanda kunabino. Merci pour abonner nyoso. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et ça la rabiso bien. Tant besoin aimer, tant besoin liker, tant besoin partager. Émission Oezali à Bino vraiment rien que la vérité, rien que la vérité. To sali descente na Dallas. Dallas ezali na Katia Yolo nde makambo mikolo ezali kamba système a sachet yo ke ko somba nanu na sachet te mikolo ezali kamba sachet to sali descente na Dallas te ko kuta na prince na Katia Dallas et vous allez bien Maika Benda nan batala prince parce que bamsu ba mutu na question ba tuja ba ebitan tolobi kamba na sachet bamsu ta bazo ba tolobi prince pour roi azali mais prince azali tango moni roi c'est que Prince Azali, soko moni mwana c'est comme moni papa, soko moni papa c'est comme moni mwana. Maika Ben invité na ensemble ngane to panzan teke, to panzan tswaka to solola et ça linga bien koyamba yo Prince de Yolo. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Cathy, bonjour na chaîne Nabiso ya Kitoko. Bonjour Mokini Mobimba, c'est bien moi tonton Lai Bokulaka. Celui qui a vu le père a vu le fils. Donc en direct naturel na sepeli à trop na descente na bino quoi. Ça dit bien. Tonton Lai et salut c'est Sengo disponibilité na on ndengo ndimio lekana chaîne Nabiso Koba Plus. Respect oyo pesa la presse vraiment merci parce que ça va toujours senga eboye a rosala minene ne yo en tant que presse ya Yolo prince ya Yolo lelo tozota na ba toile et que bien temps normal. Tonton Lai na terrain exceptionnel. Na terrain zanae asa actif abetara betara nae Misa Seyo, nous avons un kitoko, to salaki, et Bajano Binano, et puis nous avons un tonton là, on a YouTube, on a activité là, donc l'année passée, le gars qui était dans le Camina, donc voilà, activité en avant, toujours actif. Et puis les 30 juin, grâce à Samba Moute Samba, nous avons un bateau à tonton là. Boya kabanzema kitoko to beta jour wana moi et vous a la plaisir à trop donc grâce à ça maman de Samba to beta à terrain Kamina le 30 juin. Polémique je pesa moi mbutu entre les deux Congo Congo Kinshasa na Congo Brazzaville le 24 juin rester car le 24 juin Mignon Abraham Père Robeta kaka le 24 juin wana Mukentonga Père Robeta kaka le 24 juin na Kabosi Robeta deux attaques na kala et créez-moi polémiquement entre ngasa rapena nazaka moi clair nazaka na tchaka langue dans la poche te quoi ngana kolobaka que événement ezaka moko événement voilà la PC Bambote passe aux États-Unis ba courage belé na beke ba concert na Simbaki et na moni na ba internet c'est bon ba courage belé donc événement ça ka moko ça vient moko donc monsieur en tout cas na zoebate ceux qui zali hein ngana yebiki le 24 juin na biso tunanga mona zali awa na za pe invité na ozala bon na stade de Martyrs pour nous soutenir ndeko na biso fait rigola le grand chanteur Yamboka donc voilà il sera joué Mbasalanga ba chair de poule ba bien ba chair de poule le 24 tozawana donc non actif batika na makele wana eza actif na royal nani te na otanga kombote monique yo tuninga question binanga ke événement ni le 24 pour biso tobeta le 30 juin ozomona tobeta
biso betaka pe ba stade to betaka ba terrain ko comprendre voilà kamina na ko mona ngo dada so yo mekala kamina yo mo stade loko ezaka ba prince bato bazana makambo ngo nde ba betaka ba terrain donc so za muta terrain te en tout cas luka sal moka muke atana manono ata wapi comme ça au beta na yo mais ba terrain ma mona za mamna biso ba grand chanteur mboka po so muta ye na terrain ko yoka minzembo pour Marty Rwanda ils appellent habité Marty tant on a parti ba ndeko ba koyo ko nzembo nini ba le kesi ba koyo ba koyo ka nzembo nini ba sama ko décembre ba koyo ka nzembo nini donc zandengo on la disto que les tant zoya zo ka nzembo nini donc on a vu que ngana a vu que pendant ngana a vu que le 24 juin ils sera fait le 24 juin le 24 juin donc non actif botikana makele wana za malamuté botikana makele wana prince de Yolo prince de Dallas nde mutalobi yango wa sarangage ke ye parce que aza libre ya roloba lobi ke botikana makele wana muta confirmer mamba terrain kamina to changer ngo kombo kalaté to changer ngo kombo kalaté parce que ba plein ça mana kamina donc Alex Mino jandenge na kamina za plein terrain donc ce qui peut bo pesi comme nena o tetango na pire esprit là il na toile na réseaux sociaux mambo les qui les cas selon roi yoebi mais et comme on peut net moi le mot peut normal temps normal moi peut Joe papa la biso moi mkola simine sachet et comme on relax mais ba toi bimse qu'on a ndemo c'est comme si que non evoloko souffre evoloko za muta pasi evoloko muta pasi mais biso kati to ebi ke evoloko jamais tika ko za muta pasi donc evoloko ti lelo azo gagner vie na ndenge sengeli ikona mboka na biso mais lelo e koma kineti bandeko baza pona ko bebisa culture mboka na biso bazwa ke loko ngo na ndenge moko ya ko minimiser ya ko kita roi kaso mon mikolo c'est chasser ayaka na chasser mutaka na mbongo donc so za na mbongo te ko ya na chasser te donc so mama zo zelo na ndako c'est-à-dire que zelo na chasser donc bato bakendaka wenze bato bazaka na mbongo donc so za na mbongo te va na onie va no kimia tika biso bato yaka na ba chasser to za na mbongo na biso to somaka biloko to yaka na chasser donc ça na monde normal ba journal idée ba simo ba bakenda ba wenze ba premier ministre ba anglais bakenda ba wenze donc ils ont ngoli kama ko kamwate donc mikolo benga pe mikolo na chasser nanga aso kela ngulu nanga ne lobi nango la distokele to zaka mikolo c'est ma chasser donc bato ba la chasser ni bato ba na mbongo voilà lelo bana nde bazala ndako boso papa bimi ozongi maboko pamba okotala ke bana pena bazala ne sengo yamba yote mais so ba moni ozala sachet ozala chiputa ozala peko bana ba yija ke non kope za wana bana ba yamba la moko ba yiko yamba mais biso tozoki oloko neti eloko moko mona ke no evoluka zo souffrir evoluka akotika jamais ko souffrir tant que ba prince bazali tant que bana na ye bazali jamais akotika ko souffrir. Là to nalinga ki pe nayambi menisier te nayambi ma santé et ozala bien na seyo mo eloko moko bien omeka mwa ntwaka et ça la ke ba comprendre que na yambi nde musicien bato bakoma kaka mwaka tuna nanga nini ngana ye tolingana Chantal ikwaye seyo mina kufa ye seyo ye benga maluka ye nani mibasa kanga lokala cordonnier atonga kasapato ye moko sapato tengama kasi pona yo seyo Erike bamba ye seyo ye Mana dala se Boni osala kanga boy toujours osala kanga daba mardi passé lobaki nanga na rami bongisa porta bimana musique ya tonton na sali maquillage na tuti manzele zeli na zeli oyena yote voilà mokitani ya papa bo comprendre indus eza na kati ya makila kwa mokitani ya papa tant obi que ozali mokitani ya papa tozo confirmer on a nzela c'est lui qui a vu les pères a vu les fils donc eza kuta osamba te ba bira mikolo tate papa est la tate voilà mutaya kana chasser mutaka na mbongo donc so za na mbongo te vanda ko finir bandinga te likunya te na mutema mabete tika mninga ke na chasser na ndako voilà
d'ailleurs mikolo même la bando les soka to yega mikolo ga chasse faut na chasser na yo le 30 juin to zaka na sema chasser donc samba mute samba lobi to yela ba chasser na biso do sa tokenda ka wenze kitoko des fois et surtout wenze ba papa ke na bien pour biso to soma moi be plus na ndenga ya roquette la mais papa sora ke wenze se ka ke wenze solo ro vena ke no ro ya pena na ngulu mne ube ngando do ba papa ba soma ra biloko biso mama to somba ate biso to lesa ra bana biloko to mesala déjà rythme mais papa sora ye na sachet papa ya la sachet ta normal au mona tala tomate munene mais biso to ke no pona ba tomate mike donc mikolo mnanga na préfère ba papa ba ya la ba sachet donc roi quand ici alors mo ya bien dans les 30 biso to za na kamina mutu na sachet. Maintenant, on préfère mingi zaraba papa, papa biso maman to kakolo wapi vraiment. To bengi bongo héritier moulele petit frère propre. Nan no konanga ndala en direct de Paris. To yaka na chasser, ba mikolo yaka chasser. Donc bato ba yaka na chasser ndi bato na mbongo. Donc so za na mbongo te chasser aussi mbate. Voilà. Ok, d'accord. Ndenge za bote zo continuer ma so na biso là les 30 yo za na yo date le 24 bono ke maman les 30 parce que au CPL. Nous avons un stade des martyrs avec Ferregola, Bataring, les grands chanteurs. Nous avons le 24 après le 30 juin, nous avons Benga Skoyo, Mamasatu, donc Yawana Tokutana le 30 juin, mais pourquoi y en a chassé? Si mi chassé na yo, oye nangolo se note, maman liaka nanda kubana ba melarati, bastondaka. Voilà. Parent responsable, voilà. Donc ba paratu, yango message il faut un sachet, poso y na sachet. Au moins paye un bel na yo, oye kotala ndule, aussi sindule zo na chassé non na parler. Ah, mon mère ba silika, et vous en ate pour moneke ba poulet zona kati, ba blongo vele, bana ba kolia kitoko. Voilà. Donc so zona mbongo te, otana na chassé te. De l'eau quand on magasin ezali na ndenga polémique batanga ba kitela ngo roi mais et comme non peut temps normal. Temps normal. Dans la salle écoute bien. Grâce que yenda za na chassé te dans donga ki roi. Yenda za na sageta donga roi yoki motema pasi tata batazo tambola la na kata ya quartier ne parce que ya za roi Dallas et Voloko. Siko soki atamboli na sachet problème ezanine bandeko tozo efsemno ke Voloko souffrira tel preuve ne ke bane bango yo donc titre c'est l'émission pour la efsemno ke désormais papa soye na sachet bala ba solution temps normal mais soye na sachet et simba biete là et comment ça la Mikolo ga chasser ya wili mikolo ko tinda mutu te yo mo fo ya bana chasser na yo ko tinda ngobena na supermarché au pays ba plan na do héritier mo le pays ba plan na chasser OK na ngo pala elle a se que non là des alliés donc mutu ga la chasser nous dans là donc so na chasser te ah obika liba le kufaka le ko ga chasser ya Michel vous tapez ça venant ndembo ne na sachet pendant noir plein au comprendre na kati za map pour menzo za na là donc konza ba sachet suye wa yango wana donc so za na ngote mobulu epesi mobulu donc pour ça bani voilà pas responsable et puis profiter pour joyeux anniversaire na chef de l'état Fachi Beton joyeux anniversaire na ye donc nous avons battu la ye azala toujours na ye donc apesi toujours makasi on a aussi la musala munene za ya Congo donc joyeux anniversaire Fachi Beton. C'est pas facile pour puis na profiter ko pesa papa José Mouyi mamote belé et puis na papa Jipe Yondo donc na pesi bango mingi mbote belé et puis na maman Liliane na pesi bango belé ça ça tout c'est là il est 30 na les 30 juin terrain Kamina boya sepela toyemba tobina grâce à Samba Monte Samba donc makamoza carré ya Samba Route Zati donc voilà tous avons besoin tous wana donc boyo ko banzembo bolingaka ba jano minanu ba pichu wanzila banzembo zebele donc voilà Prince Dallas papa to mekana ko taper mo polémique moko na seyo na oki oyembi c'est comme so paloli ka yo moko do tiki ngo ezala ka bon ou bien na mikolego ya il faut osala pe fit na ba ndeko mususu to bi déjà yo za na moi likolo idée na pichu wanzila to yemba na pichu wendo ya pe featuring na Claudia Sasoto yemba na Guimolaire Baki ba léopard do parmi yo posa moko ba léopard de bo soutenir le 24 juin yande wana bino Ferregola parce que bo bino nyoso botal sana na marti polémique ezali entre ndegola biso pe congolais ngambo roga pe yo po rattraper boisati moi le lobe pe na ngambo pe en tout cas bandeko Brazzaville bokende stade ya roga ya président Roga botika été wana ndeko na bino
Roga a beaucoup fait. À Salimingi. Ils ont mérité vraiment, ils ont mérité présence Nabino, soutien Nabino, pour soutenir moi Mboka, Roga. Et puis, nous avons 5 balles qui sont à Brazzaville, Tabita, Dongo, pour soutenir Roga, petit tir Nangai. Donc, on a pu se battre Nembo Tebele, beau frère Topé sur Mambo Tebele. Donc, tonton là, il beaucoup là, beau frère n'a pas sur Mambo Tebele. Donc, Tabita, Nabana, nous surtout un petit tir, nous surtout Topé sur Mambo Tebele dans Brazzaville. Donc, Bana Brazza, beaucoup de soutenir Roga, le 24. Bissot Koto, de soutenir Ferregola. C'est la musique, quoi. Voilà. Donc, c'est la musique qui gagne, quoi. Voilà. Ils en ont pour le mériter. Donc, Bissot, ils en ont Congo, on a RDC, Ferregola le 24. Ils ont fait. Le 24, on a Roga, Beta. Donc, c'est l'Afrique qui gagne, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Ils ont top. Donc, on a encouragé ma baie. Donc, ceux acteurs au comme mi balé mais comme naza awa naza be kuna donc le roi de match dans ozalaka ngamoko donc aux stade de Martyrs le 24 pour na rocha faire rigola pour ya danger. Au retour de on faire rigola pour ya danger mais tout cas dans moi quelques jours il y a déjà le 13 ou le 14 si je ne trompe pas. Moi tant provoqué na ndenge ma solo pour stade de truc. C'est ma solo on est direct. Déjà, promotion, déjà, on a senti déjà même dans internet par-ci par-là. On a senti déjà que promotion est ma casse. Donc, il y a les gars qui nous ont mis jour où Alex Amounene naïe, moi na maïa bête musique naïe. Bah tu comprendre tonton là été. Tonton est soutient les gens qui travaillent bien. Ngai na soutenir bateau bah ça travailler bien. Tant héritier ça la loro naïe na ça rappelle soutenir naïe na ça comme ma page naïe. Falipe même moi et Sanjo et Fanjo donc Mobutu tant que pas ça là qui aille na ça la soutenir qui yango pourquoi pas faire ego là na soutenir c'est mon frère donc et puis un artiste talentueux donc il faut qu'on ait toujours dans stade pour soutenir donc Banakin à partir déjà à 12h stade faut tonda to la sabolingo na biso to la sapena que to lingaraye da banzembo ça il a biso belé ba cajou de colonne voilà anzimbo belé sala donc ngakuna ka fanatique ka cajou de colonne wana. Non, on a des goals, on a des de colonne. Mais yo posa la mo qui toko betele so moi parti yo lingara na de colonne parce que yo ben soit. Ah ouais, na robeta mon pas mal disons on peut bête mais les arabiens. Voilà. Okosonga maboko pamba. Okosonga maboko bololo. Sarah Roi. Mago Kena na Hervé Mozo Sarah Roi. Prince Mokitani. Prince Yolo Dallas. Tozaki le lo natina ko solo la pe ko panzanteke ko lobela pe makambo ezo ressuscité polémique toi na TikTok na ba réseaux sociaux nyonso tozomona ke non bato ba komi ko zongo lo kwa neti ba luka ba kitsa roi pour simba ki sache mais de que parents malamu parents responsables il faut mémer la bana la so ko bimi ozongi. Nelly Monduka, Mikolo Yara chassé. Ne veut pas nous salarat. Nelly Monduka, moi ça pembe. Toi c'est m'ga chassé kaka. Donc bana Paris tout Mikolo Yara Mikolo chassé. Que ga wenze na mutaya kana chassé mutaka. Donc mutaka ne lokote asimba chassé. Donc il déjà ta kandengo wana. Donc mutaya kana chassé de mutaya kana la mutaka na mbongo mutaka na wenze asomba ba plan bana badame. Donc Nelly Monduka peso zali yangoyo et puis Chico Mbungu, Yoyebi. Chico Mbungu, il Mikolo c'est ma chassé, donc deux fois. Chico Mbungu, on à Paris, deux fois. Donc voilà quoi. Donc, Sylvain Bissala, honorable Nabiso, donc voilà. Donc voilà. Les gens ont commencé à tout ça, tout ça, mais tout ce normal, la temps normal que, de côté, moi, mieux, ça moins calme, moins calme, mien. Donc, mien, peut-être, ça moins calme. Voilà. Donc, tu s'entends péter, mais gloire à Dieu, n'ensemble, ça là que, bah, mien, on a bon, belé, tout ça,
attends-moi 2 mois, attends-moi 1 heure, 2 heures, cause appelle dans la mienne. Mais au lien au gars. Mais tu vas bien battre bien, battre salate, il y a l'olombo. Vous comprenez? Donc ça dit que tout ça là bien. Nous avons mené un peu Sarabiso et moi mon cœur to kumi saraye to centre de la raye parce que je Sabiso. Donc voilà, donc mbote belé quand un bébé merveille passe à Paris, ma fille merveille Voloko et puis na bébé Divina, mbote belé passe à Paris. Donc voilà quoi. Na yomoko, na chaîne so Koba. Na kata la yende maka. 2 fois té. Donc ma solo le vendre micro pas kati donc so kata beti koko pa na yote donc fait bagozati. Donc so ka beti pa na yo koko e bagé ozali. Donc bonne chance na yo na une émission na Koba. Monsieur Ozali so tonton là le 30 juin nous avons un terrain en Kamina Mouton linga bata bana lemba bana mombele bana kasavu ngiri mutuna bino ye tonton là obolingaka. Tokuta na bongo le 30 juin na terrain en Kamina boya wana to sepele longo to yembe longo. Donc aux ala kitoko ba surprise ba kitoko aux ala wana donc aux ala ndeko nanga jigi donc aux ala wana dans les grands dundu aux ala bisope boyo découvrir que ndundu pa yemba voilà donc kitoko la ndinga kitoko on est ensemble le 30 juin tokuta na wana et vous avez Steve Mayamba bambote beli passe aux ala à Paris et puis masa nanga Yves Diansuka li passa pesa vous allez na pesa bambote beli. Et puis na massa tout oza na Paris na pesa mbote belé donc na linga bino trop et puis na Asamboso et puis na Aminata Evoloko Cindy Kita la famille Evoloko mais depuis que vous avez rebellé vous avez rebellé moi bien donc yango les gars pour chasser dans la guerre donc tata bosani César Loboko to pesa mbote mbote ouais vraiment là il te comme na sika masolo na biso metro kabana boete sans pourtant aussi la biso moi eloko moko ya vie na professeur la mokili tua mokili ube tomeo bata mokili baba minga mabanga na salini ni ayende ngamoto na lekaki na fingi na ngamoto te mama alangi oyo alangi oyo akolia te oyo dikolo na yo oyo bokilo lembisa singa ngana yeto lingani ongo kati ongo voilà. Merci beaucoup Nassima caméra tozaki na mec mulo poto ki koyamba prince de Yolo prince de Dallas tonton là et binomo okindeka pandine tswaka mutazo yemba 100 2 heures ndenge son ezobima mutazo bimisa donc yembo po ezana makila et ça biso bien pe na respect après sa presse merci la million so bolinga biso abonnez-vous s'il te plaît na pesi fondation Pichu Inunu Misa nanga na kata Bruxelles Pichu Inunu pesa ozali bambote belé pesa ozali mutu nanga yoyebi nde to kozai kaka to kozeka ndenge wana en direct naturel. Comme na suka maso na biso merci na bino so bolinga biso abonnez-vous massivement na Koba Plus partagez les liens aimez likez ko ça la biso bien vraiment na bino tout bolinga ka vraiment et ça biso bien so bo partager ambiendenge so fils à papa wana zota na ngamba Brazzaville na moni Kyle Ingale Copperfield na niveau mikili na moni Eli Maiputu na moni bino tout na États-Unis na moni Raf Mbui bino tout bolinga ka de cœur vraiment et ça la bien katikata la zana ka latina ko yebisa bino kopesa bino ka information na mambo mikolo parent yara na sachet so na sachet c'est que aux parenté Isaki Yungu na Nouvelle-Zélande bambote belé bino tout bolinga kati bo sa confiance bo continuer ko s'abonner na chaîne bino Koba Plus